Mbote bandeko balandi matondo mingi na bino banso epai kani bosili kozwama na mokili mobimba na banzi toyeli bino émission na bino oyo bomesana kolanda tango ifweni ya mokolo malelo konso malelo matumi bale na moko na bopemi na yango ya motoba na sanze ya zomi ya mobu mokama na tuku misato na moko wana manaka na biso baindo ebalani bongo na manaka bapaya mercredi le 24 juin 2020. Tango ifweni ya mokolo malelo tosili koyamba moko mopanzi sango na kombo ya ndeko Ngala Nzumbu. Tokoleka na kopesa bango mbote ndeko Ngala. Mbote mingi nengwa Mansanga Mbala pe mbote na bandeko banso bazuli bakwe kolanda biso. Boni bila santé na kati ya konfini. Kimia penze ezali na kati ya etumba. Matondo mingi balobi kimia ezali na kati ya etumba. Soki bitumba esili te tokokoba kaka kobunda lokola bitumba ezali wana bongo ezali maloba ya ndeko Ngala Nzumbu alobi bongo kimia na kati ya etumba. Tokobanda émission na biso te po lelo azali à l'honneur ezali pe mbotama na bango sans pour autant totombela bango mbotama elamu matondo ya babote la biso ndeko Ngala Nzumbu eleza mokona bango ya mbotama tokosola na bango maetali mboka na biso Congo République démocratique ya Congo oyo epai kani makambu mazali mike tokolobela mokoma lelo tokosimba nyonso tokotika esika te tokotombela pe mbotama elamu na télé 50 ekokisi lelo 10 ans na yango mbotama elamu longoni ana Jean-Marie Kasama mpona mosala monene basili kosala na iteni ya télé 50 ndeko Ngala tango ifweni babingo mekoki toyeli epai na bino po tosolola COVID-19 balobi tolongo le COVID la COVID non aka bandeko bapandisa mosunde balobaka toyebi te ezalaka masculin to ezalaka féminin COVID-19 na kati ya République démocratique ya Congo COVID-19 bakonfine biso tozalaki na lika wana le 17 mars soki na kobosana te lelo tokomi na 6000 cas to espérer ba déconfiner biso to lolengeni matondo mingi nengwa Mansanga yambo ya koyanola mutuna na bino toko pesa non matondo pina bandeko banson oyo bakanisa ki ya bango ndeko kumungala na yambi ba message ebele o nazotanga kaka nazotanga nazokisi matondo mingi bolakisi bolingo sope tosendi tata mokeli na kombo ya Fumukimbangu apambola pe bino abatela bino tosala na bino elongo tobumela tobundela bayindo tolonga etumba na o etali COVID-19 na kobeta lisolo moko tobanda kobeta na bomwana kala par rapport ya ndenge bolobi genre na yango ndenge koplacer article azana féminin to azana masculin ezala na madame moko donc jeune madame abandi otangisa sika sigana babenga no ba citoyenne citoyenne wana koti na classe ala otangisa bana mike na maternelle 3e maternelle tango koti akomi na tableau. Aujourd'hui nous allons étudier les pigeons parce que bana mesengo bagangi na salle adultère bibo na salle erreur te akomi la pigeon a effacé et l'apostrophe pigeon tina shuka pigeon tout court les alwa Covid bamsusu balobi les Covid bamsusu balobi la Covid ya ona mukuse Covid tout court COVID-19 ingeta oyo frappe toyebi mindele bazwaki avant goût ya punition na bango na mabe basala na mokili ezala bango mindele ezala ba arabe ezala ba peau jaune ba chinois ba japonais ba coréen bango nyonso wana ba nyokola biso ba indo pe bazo continuer ko nyokola biso lelo
exploiter biso makasi tubandaki na esclavagisme tokei na colonisation lelo toza na néocolonisation. Alors lokola nzambe azalaka juste kolandela bilaka ya mfumu kimbangu oyo nesongi ya nzela mfumu kusu nkiambo nzala pana na ngola baye kolimbola biso na eleko oyo batalisaki banda kala depuis 2017 na bamikanda oyo bakomelaki l'ère Père Saint Pape François et ba président européen nyonso Union européenne bakomelaki bango tina niveau tina deuxième lettre ouverte na Macron a interpellé bandeko na ye et puis na pape ye chef spirituel na bango a interpellé bango balobaki déjà que les européens bakoza frappe et kouta na rien mikanda wana esali et l'Obama bango moko baleka ba mission et lelo tango corona et beti bango ba avertir bango lisusu ke oyo ezali avant goût oyo ezali avant goût bakozwa mwa kalmi balobaki makambo wana depuis le 5 avril tango bamususu bazopesa badate okorone kosila mokolo boye bapase mosusu babaluki na bapotopoto tosenga nzambe korone esila bamisusu balobi boye bachef coutumier mosusu ya lokuta oyo bazalaka bateki mabele yo koma mokonzi ozoteka mabele mpo yo sikoyo okamba wapi ote bomela soki nini bochauffe soki mai ya moto ainsi de suite. Mais nesongi ya nzela etant que inspiré motini na mi ya tata keli kona sa bimaki alobi corona na baindo ezali te eza kobeta baindo te eza etumba pona etumbu pona mindele e balobaki ekozwa mwa ngonga pe akalmi ekokota bakozwa mwa kimia bakopemisa bango mwa moke tango bakopemisa bango ekozala po batuna bango soki bakoya kosenga bolimbisi parce que démarche yango wana mindele fo baya kosenga bolimbisi et puis baindemniser bayindo na mabe nyonso basala etolongwa na loi ya domination ndenge badominaka biso mais tokota na loi ya complémentarité biso toza na besoin eloko boye tosololi na ndenge ya malamu biso ke baya na kimoyibi na nsima baguerre bazopiller ou soit bazoimposer makambo na bango ya mabe bazoboma biso mpona bomengo na biso et voilà place oyo tokomi na kaya RDC esika bozoloba tozalaki na dika ba confinement biso le 17 mars lelo toza le 24 juin toza na 6000 cas toyebite po baninga babandaki na bakaya ya likolo bazokita nde ba déconfiné biso siko tobandaki na se to confiné to komo matana baka na ebite déconfiné ko salema problème na biso ezali copie coller inutile parce que même corona oyo so esali succès na mokili ezaka po mindele baokufa ebele po biso bayindo tokufaka déjà ebele tosali basiècle tokufaka ebele banzala pe bomaka tokufaka banzala bamalaria batifoïde bamicrobe ndenge na ndenge bamaladi ndenge na ndenge ezoboma biso awa malnutrition manque ya kimia basusi bato bazosala ba AVC baguerre oyo tozata na usine esalaka ata demi lisasi te na mboka na biso bausine esalaka minduki eza na Europe eza na Asie eza na États-Unis mais minduki wana ebomaka bato awa na Afrique jour et nuit baguerre ethnique au groupe armé aux guerres tribales aux guerres nini donc tokufaka ebele lobamaka te neti na ka ya mboka na biso RDC lelo tozali na plus de 10 millions de morts depuis 98 mais moto akolobela yango te MONUSCO avandi awa azolia mbongo azoyiba bacoltan guerre esilaka kaka te este wana kaka mais baza présent kuna nini mission d'observation bavandi baotala nde tokufa eza mawa mingi observation kasi yango tolobi place oyo bato bakokufa wana bosala observation mais bolobi ke oyo toza wana mpona pe toza wana mpona nisko tina na bino nini donc tokufaka déjà mingi bato balobelaka te bato bakipaka te lelo bango nde bazokufa lokola baza bamaître bango nde bato yango fo lobanga te tomona yango awa na Charlie Hebdo
moi ba simple journaliste moko boye agence ya communication ba kufi qui 6 personnes mais tout le monde va se déployer. Je suis Charlie Ozongaboye, je suis Charlie tina ba chef d'état africain ba kena kolela lokola bana mike kuna na France ba bimisa miona Miami. Je suis Charlie mais ndeko na biso George Floyd o ba tuko bomana États-Unis na ba policier wani yokani pozala ki filmer mais ba crime ya bongo sala make délai chaque jour o ba bomara biso ba yi mais ata président moko africain sala kata SMS mon côté mais fils que SMS tout le monde a ta bande de filante les kata na TV moko ke o président de la République son l'excellence ya pays boyé azo soutenir ba noir ne baza ko revendiquer ko révolter par rapport à loi ya George Floyd mon côté à Kosoli mais ceux des acquis na France c'est ça liboye ceux des acquis d'espère moko mi balé soit disant ya oni ya bakizengi ba kufi na Kasai wane ngakezala imati donc problème ya mindele ba matisi yango donc vous comprendre style na biso ya la raton toujours le toujours ramasser révolution ya toujours kenena yango donc tant bango kuna ba kufi ebele sangwe mati eloko mati pour comprendre que problème ya corona eza bilanda landa et ba scientifique na biso ba médecin ba che gouvernement na erreur makasi yango to komi na place sur tozali bokomona ke corona abandi na Chine toza batu oto alaka awa et mama na biso yo moko zali wana eza kokwata te mais zaka koloba oza commerçante monene oyo emsu na mois osalaka 2 fois Chine ozoni batu oyo to donc fréquence ya voyage entre biso na Chine et l'équipe makasi que fréquence ya voyage entre biso na Europe et ba frontière ekangama kité non quand ça tout bino voyage asuka bosalaki na décembre bokendaki sur Chine pe boyi batu msu ba voyage ki 10 janvier voire même fin à février batu basala ko kende Chine avant que baya ko kanga et puis eluka neni ni bao bazonga ki awa partir ya ba négociation mais ndenge nini Chine malade uti na Chine te et ya awa kaka il fallait non elongwa na Chine et que l'Europe après ba ko déclarer moi wa soi-disant mutu moko uta ki France avec ba na pete aza français aza belge aza congolais ba bamba ba nationalité kili yé mutu ayaki na moi déjà par rapport à la réalité zo balana biso ndeko ngala mitune zo ki mais le bana boyano li biso te yango limbo la bande ko ba comprendre. Alors tant mutu wana soi-disant ba kécouter na bar na bandal ba kangier na ba policier pe non protéger tout ça ba image etambola bomona ko azana corona et bandi panique et bandi ti ba décision comme ko joam ailleurs tant ba ju ba décision ba tala ki ba donner na bango batali système sanitaire na bango ndenge ezali batali environnement na bango ndenge ezali batali démographie na bango ndenge ezali batali ba paramètres nyonso nde bazwaki ba mesure oyo bazwaki batali même petit niveau économie te souhaite au confiné au sala batu ba rozanga eloko boye te batu ba rozana bo et puis ba che ba mesure il faut ba na ba mboka wana nyonso Chine ngana expliquer binote Chine ezaka propre aux huit ok na Moyen-Orient kuna Émirats Arabes Unis ba on tuna propriété zali Japon tu es toujours Europe États-Unis ba la propriété ba tu ba che mesure barrière ba ko la ba maboko masque mais biso awa mbala mope donc batangi corona et paniquer batu et alerter al sans total environnement na biso ndenge nini démographie na biso ndenge nini social na biso ndenge nini makambo na biso mbala moko to copier to juba mesure na bango copie coller to che il doit alcoolique sukola maboko biso to ba distanciation biso to ba segata nyonso moko to na mira wana na ngali ba il français bana makambo biso to ba ta sukola maboko te ne belé à salité o etondi awa to sukoli maboko
il fallait pas décréter nan salon général non ya osaganaté ceux qui va na nini wana mais salon ezala décréter te ka bo sukola maboko yo sukoli maboko ovani na kata salité gombe salini virus wana balobi na à l'air libre boye tout ça là et genre nango pas plus de 20 minutes et résistera te et ovanda moi muke na bisika ko simba bona bozi mai na ba milinga bozo pomper na boulevard oza nango polé l'exposer boulevard ana combien de batu bavanda la kuna batu bazate mingi za ba bureau eza nini batu wa muke sika population pende ezali ministère environnement mutasala ki makambo wana asali nini na bachangu wana ti biso awa na mona basalini donc to copia ki na bikopia et oromona nyoso oyo bango basala kuna par rapport à la réalité na bango biso ka to copia o to zimba moto copier to talelo rote nini te ale au moins tege banga ba meka ba confiner ville à Kinshasa to defi mbongo mbala moko so basaka loso na ba 50,000 ba semona ba 50,000 et simbité ote tika c'est le pays dans le monde où le confinement est raté et puis va reporter depuis va reporter salamate Congo RDC na makamuna c'est le pays dans le monde où est confiné la commune yango ville de cité kaka ndeti bango kuna ne bazala place moko ya nini ba confiné donc au monde na moi théâtre mo po mo na kaka ke to salaki tout tika la simate ba mona pe ke biso to sa ndenge pe ba pays musupe ya nini balandi lani population souffrir système akalina souffrir bino koto ba pauvre botika ba riche ba vivre santé bon population souffrir makasi population so continuer ko souffrir makasi na likambo oyo za nango na tina te zo mona na clairement et pour ba prouver yango na makasi lokola basi ba soki ba mbongo ba défi parce que aide wana lo ba maka aide ya la rate ba kabeli bino eza ba nyongo ko yesaka na ba conséquences graves na sima des années régime koko kende nyongo tikalika tant ba zolo ba na l'aide de la Banque mondiale l'aide de l'FMI eza nyongo ba déficit ne eza ko déficit na ba intérêt makasi ba nyongo wana si la rate interminable ba nyongo oyo ba bomela Thomas Sankara tant wa boya ka makambo wana bakamba banyongo wana tango zola msala alors vu que ba jusqu'au bambongo wana il faut pas accentuer likambo basali suna choité il faut pas justifier yango bato basana ba poste ba zo diriger ba bisika wana o nga ministère de santé o nga environnement nga boye ba tango na biso koki to lia pombongo ko bima ba milieu au bima il faut créer hybride ba ya alors bomonaki abakomi koluka bosomba bibembe mutu angani akufi na ye na sida bakomi kuna corona famille etomboki bakomi kendilanda bibembe tina bandako baye na matanga na bino baye konégocier bapesa bino mbongo mpo bondimaka akendeko na bino akufi na corona ebembe wana ekende na compte ya makambo ya corona tomoni bascandale wana nyonso ndenge esalami batéâtre nyonso wana esalami parce que à vrai dire na salité oyo biso toza nango awa ce qui est réalité nana kolobake tout ça nini awa pour effréner makambo wana eloko te na par rapport ya ba mesure oyo ezwamaki na bamboka wana kuna po mona keza makambo na biso te to kufaka ndenge to kufaka na ba malaria na biso na ba typhoïde na banzala siko na place to komi bakomi bloqué mais commission ko de confiner ndenge nini commission batu balaki muke bino bo confiner siko batu bakomi ebele boko bien confiner nini donc bakomi ko étudier siko ko planifier ba raison moko boye oyo ko sa bango soni mingi te après batala nini ba meka ko fungola likola ko copier réalité oyo eza ya bino te or ba interpeller ki bango na place bo joie jeunesse wana bosali malamu atika ko kena ba distraction na l'église bokangi bake na l'église te bokangi bake na école te o école occidentale ango o yela ki biso awa ekoti bato ka buzoba na mutu parce que bato ba kosala buzoba na mboka ba ko yiba ba mbongo ba kosala nini ba ko kipe population te ba oloko la population bazaka bato bazaki formé na église batangi na ba école ya basango ba mwana batangi mingi ba mwana pe ka bazo diriger pe bazo yiba pe mboka ezo tambola te
kaka bango na kati na bango mutu o atanga te lola ba biso boye azate kaka bango tu batanga mais bango na so ba miyibi bango na bazo boma mboka bango na tu na ba sala ba rébellion. Or yo ka ba caractéristique ça na rébellion kuna ka ko violer na ba bébé ko violer na ba jeune fille ko violer na ba koko ko violer mo ka ba instigateur ya rébellion wana d'intellectuel batangi ba doctorat bazana ba nini bangwana ndeko ngala ko mema biso na sujet wana te ya ba intellectuel ko mutu mo pe to ka kaso bana c'est intellectuel mais lelo 20 ans biso to kotaka pona ko éclaircir bato ndenge likambo eza donc lelo ekomeli bango pasi to kota la place bazo kende mais baloba keloko moko ventre affamé na point d'oreille et siko bato bazo kende na pasi onene sokoma makasi soki balongoli soni wana nokite baloba na bango kaka keto fungoli parce que bayebisaki baconseiller ki bango bokanga bato te botinda bato wana bakende na bilanga pona nini bilanga po crise ezoya to dépendaka na loboko ya Europe mutelesaka biso l'état na bilanga te taka biloko pola oyo utaka kuna yaka or na crise oyo eza production nini eza production au minimum eza minimal eza muke makasi ekosimba te crise ezoya ya crise ezoya ya crise bilanga wana o ba fufu wana ezoya mais kini na ba village otala na ba condition nini bilanga ni salama toza na agriculture te wana eza ba champ or faut comme na agriculture ezala awa l'état zo sala nini betandi eza na ngwe belé mabele zangité puis mabele na biso eza très riche au bois qui eloko eboti et ate au forcer et ate sala soki nini mais batiki batu ka bongo ba conseiller ki bango bacha batu na bilanga bango bazokanga batu na bandako bapesa ki 2 mois mayo fele soki na courant mais les lorsque to komoke na 4 mois ya confinement batu bakomi na ba retard ba loyer ba garantie si mine konga mayo fele courant mayango kotenga na vanda la mayo 2 mois makite ba courant pesa la kite sikoyo batu bakoma facturer bazo prolonger makambo mususu mais social ya bato bazo prolonger yango te bazo arranger yango te alors nyonso wana soit balongola soni ba déconfiner soki ba continuer ka boye peuple sikoyo ko se déconfiner na makasi et kozala mabe koleke kozala ba conséquences moya kosakana te et surtout peuple congolais amona na kaneti moi soki nini mais soki abimi tango abimaka le 4 janvier 1959 et alaka matata tango abima na ba pillage ezala ya 91 ezala ya 93 toyebi tango atomboka na 98 malgré ba Rwandais bien armés toyebi alors il est temps bazwa mayele balongola soni ya kibikopia kopiana bato pe kopia ki basi ba déconfiner na bango bo kopie ka lisusu bolo ba pe to déconfiner matondo mingi ndekongala lobi bakonzi ya mboka ya République démocratique ya Congo bolongola soni po soki peuple atomboki ekozala plus grave ndekongala na kati ya confinement tomo babi port ya masque bo respecter ba geste barrière to sombi ba masque ba okangela kutu ba masque so olati masque eta mando 5000 tokomaki bilanga ba policier na mboka ya Congo so okena mataliki bala oko vivre makambo moko ondima teke tozalaka confiné oko vivre makambo ondima teke ba geste barrière ba respecter rango donc moto azobanga 5000 la policier ndalati masque metongo bazo pesa baka na ebité na ba commune na eteni ya changu na mona te balobi na Masina Kingasa Njili baza na autant de cas bakonza mboka bazo banga bana ya changu pokuna bango pana bango geste barrière ezalaka te pa masque ezalaka te siko toloba nini tokende kana makambo fumukusa lobaki covid eza te mais ça réel wana ya kutu débattre te sur makambo ya ko prouver te biso awa eloko ebomaka biso tokufaka nango butu moi ndo akufaka mingi malaria ezoboma biso
typhoïde ezoboma biso banzala basusi na baguerre oyo bango bayela biso awa yango nde eboma biso mingi covid eza awa te eboma biso awa te yango kaka tokufaka ndeka bato bakufaka ebele même ntina mboka bapaya soki bato bakose souvenir baaudio etambolaka bato baa na poto bayebi ke tozokufa ebele bato basala constat ke communauté ya bayindo mingi communauté congolaise biso nde bazokende kunda mingi chaque semaine na bacimetière na Paris na wapi bato basali constat wana tozokufa mingi mpona nini alors biso tokufaka déjà mingi biso bayindo tokufaka deja mingi 6000 cas mais 6000 cas c'est rien 6000 cas yali problème yango nini malaria ebomi bato na 6 jours mais wana 6000 cas wana oyo ya lokuta bien sûr na soki 4 mois eza nini ya malaria na soki ebele 6 jours tokufaka ebele wana Congo kaka tokufaka ebele na ndenge ya kosakana te bato soki bovandi kaka bokonte kaka ne kaka bacorbillard eleka kale alaki ebembe bimaka basamedi bakundi badimanche to bimi vendredi mais lelo kiparaliso te chaque jour ozokende okutaka bamorgue plein donc ezali makambo ya covid te batika koambrie bato eza nango makambo ya covid te mpo bafrene yango na eloko moko te batraite yango mpe na eloko moko te mpo omona chose curieuse kisi oyo nyonso bazolobela makambo ya covid yango eza la kisi ya malaria donc eza malaria chloroquine banosa biso mokusa na ntango akala eza malaria bazwi bake kozwa Jérôme Munyangi Artemise mais komba ya Jérôme Munyangi alaki nini ya malaria oyo banégligea ye na mboka oyo soki yali bapoursuite esalama il faut balanda baministre wana oyo ya kotisa mikanda badocumentaire emonana polele boye eloko oyo enyokolaka bino oyo ezocreye liwanono ya population na bino oyo ezocreye source ya pauvreté makasi parce que traitement butu moi sala boye bopitongo mpe koma bilanga ezaka esu esika ya kosoigne bato te koma mpe babutiki ntango ye mbongo liboso bomona pelaka solution nango yango oyo eza mpe na mabele na bino moko eza te efe utaka wapi boimporte soki nini te bolona baplante wana bosala boye a proposer à l'époque baministre ya santé baministre ya budget ya batango wana na ya bafinance bakomplika projet na ye oyo ezala projet kaka soki ya $40,000 bakomplika yango lelo conséquence ale lelo soki bokomi kobengisa ye o covid bona mais soki oyoki ata maloba na ye moko c'est plus ka likambo na malaria kaka donc toluka to combattre malaria na biso batika malaria to assainir mboka bamillion wana bozokende kogaspiller pour rien o tosala soki eloko boye tosala boye bato basala bilanga bo assainir mboka po mboka evana malamu matondo mingi ndeko ngala tozokontinue koloba bakonzi ya mboka covid eza te toza nde na malaria na biso boboma soni po bino moko nde bolati soni lokola elataka na makolo bozobanga sino te ntango bokotambola bokokwela boboma nde soni botika population congolaise atambola librement coronavirus na Congo eza te soki na bosani te bosimbaki likambo ya chango bolembisi mingi eta tolobi na chango kuna bayebi ke baosala théâtre na théâtre na bango bakobanga masse mouvement de masse esalamaka mingi wapi na chango ata ntango nalobi ke 98 wana tokangaka barwandi na maboko totumbaka bango chango echango yango nde nzela na bango aéroport ya kuna nzela na bango bakimelaka na nzela bametre na bango bayaka kopesa bainjonction nde baote koya na 3 avions wa soi-disant baye koede biso na Belgique baye koede biso mpona covid me ndeko na bango Italie bazali na Union Européenne bakoka koede Italie te Italie alela lokola mwana moke bakokai koede Italie te nde baya koede biso wana eza bakado empoisonné et bango mo baye 2 personnes de délégation baye na makambo ya covid wana meti bayaki bayambi bango à l'honneur baye avion bazalaki batie bango na quarantaine et boso misusu wana mpe bazali
il n'a que ça la danger ni so ezala que eloko wana ezozo abiso mais makambo ya covid et ali awate ba scientifique ba chaki gouvernement na erreur il est temps les attarder. Mais tout le monde peut carboni docteur Ross mais copie ça c'est copie il on dirait partage ça m'a bien te abendani de Ross qui parle na nini Ebola na Ebola Ross qui parle na Ebola mais on y benda tenen o ki te que débat comme maman bon côté monsieur oté maki 1 million oté maki 10 millions photo landela kalate procès Congo état de droit ça état de justice on est de justice on a justice pour ce qui état de droit il faut bénéfice dans la population ba droit la biso belé ezana équipement raté wana état de justice ba juger ba to so ba sali likambo ba juger mais état de droit nan to komi na moté et puis avant to comme un état de droit il faut ba non état de devoir to koma wana ndeko ngala matondo mingi ndeko ngala to landi bino na bokebi penza bolobeli mai wana question nge koti na kati ba aide ba pesa biso eza mbongo ba defisa biso lobi na kolandaka basango ya Afrika tolandaki Soudan du Sud azana nyongo na Union africaine ya 9 millions de dollars a évité par mafuta ba 3 millions de dollars na Union africaine ba payer no cesa na kati wana mafuta mbongo wana basala kana monini tebite soki bozo ko so bolanda ki information ngeka musekinga Union africaine soki basangana rapona bolamu ya Afrique bongo sengeli na bato bapesaka 3 millions de dollars par mois pour mbongo basana matondo mingi oui ezali ba cotisation attention à tous dans quatre association parce que vous associez vous sangani bocha kesi na bino moko wana au cas où esika songolo likambo moko ezali olebo ke ni kolela so wapi na libanda kote bakenda kolela et pas soit déjà ceux qui banoko bango na bango ba meka ko sungana biso pa to aso na nyongo moko ya ba 100,000 boye et quelques blo moko bongo tozana to ana nyongo moko pe ya bongo il fallait ba etala likambo na biso na Zambi ndenga zo attaquer biso mais il faut tout futa non nyongo wana to apela nyongo moko ya ba cotisation wana donc il y a une organisation na bango mais makambo ngo nyoso soko landeli à fond pour biso tozaka na banga ko chambo mote c'est quelque part que ndana mo pe kuna soko landeli a ya pe kana forme bolobeli soko landeli à fond ils ont bénéficié na peuple africain et ça makambo ils ont bénéficié na biso te et ça ka coaching ya bango batu ya libanda wana oui tozana ba banque penza te ya biso net na Congo okoka ka ba oganga o kingani mbongo na bango eba na kaka na mobulu na ba makangu nombre de ba makangu ndenge ba musicien ba ko yemba ne mbongo mais na ba action bo o bilanga o ya kingani te eloko bo social ya kingani te ya bango eba na kana ambiance na ba boîte na ba concert a tipo wana azamvwamo na ko yemba na ba musicien congolais mo taza na banque ndenge tozabo ba banque tu ya aliawa kaya ba libanais bande kwa Jamal Jamal peut pas favoriser celui Jamal alinga bimisa na yeso ki autant de millions ba ko respecter na ba procédure té pour ba bi que ça intérêt na banque to ba banque ba libanais wa to ba banque ba européen wa to ba banque ya ba saoudien aujourd'hui donc et ça passe peu makamba politique ya ba mbongo na biso et surtout que ba mbongo na biso tant que ezalika coller évaluation nango na bambongo ya batu ya libanda Afrique il faut ça la makasi tozana nyoso biso nde awa tozana nyoso mutu faut à vivre mutazana besoin ka bilo misa tuka nini nani nende konga mabele mai mupepe mbongo te mabele mai mupepe ba pigme ba na zama ba vivara to ba vivara mbongo te vie communauté na bango evandi pour aller fasomba et là on ndela ko saout ndela ya kuti ya ozana matière ozana nyoso ya zana lokote azonga sali maele ayena papier à dessiner longina ye o banda lelo oyo nde kutu zwala biloko bukomba dépendant na o kale ala ki gamba papier te ala ki trop
échange yo ye na nini lelo ya koma koya na papier aye kobuba te mutu aza na besoin mai mupepe na mabele esili mutu akovivre mutu akovivre kaka na mabele mai mupepe mabele ya qualité ya malamu oyo ezwa nango babombi te ekota baproduit chimique te banini te eyaka mabele na biso oyo bango bakotyela motema bakoluka baextermine biso mpo baya kozwa yango mai ya malamu ezaka mai na biso mupepe ya malamu pumo ya mokili kaka biso donc lelo oyo so tokati relation afrique tomikangi biso na biso tokovivre malamu mpe tokomona ke toza na bato ya mayele tokoevolue tokosala makambo e bango kuna nde bakolela mpe bayebi yango très bien Europe nde moto aka na besoin na biso Asie nde aka na besoin na biso États-Unis nde aka na besoin na biso Afrique aka na besoin na bango te donc il est temps tofungola miso tocomprendre réalité position na biso ndenge ezali au lieu tokweyaka na bapiège wana bato bakende kokutana kuna komona baza na kati ya réunion nayebi te soki union africaine yango mpenza ezalaka mpo na ngai ezalaka te parce que pays nyonso ya Afrique base arrière ya barebele na ye ezaka epa pays voisin na ye soki association bozani totango bakutanaka kuna boye balobanaka nini Zambie, Sud-Soudan, nini, azo attaqué RDC, batu ya soki nini, bazo kota na boy, batu ya Gabon, bazo kota sona finalement. Kotan ba kuta na en face de balobani. Basana ba agenda aux Nations Unies, là on est Union européenne. Donc il est temps pour bima na bujo bana parce que union so basalaka. Et ça l'intérêt à la population na biso. Au soi-disant bato bazo attaquer biso au soki ADF au soki nini oni bazaria na baona ba Rwanda kuna ba Uganda siko na Union africaine tukuta na kaboyi président sope ya Congo vice président ya Union africaine siko nini likamwana ezo za la traité te mais toza pe na ba armée celui 5e en Afrique na éviter celui qui change maintenant de mingi déjà première en Afrique. Bino bwana industrie d'armement awa bakotegela bino ba arme oyo eza faible na baoccidentaux biso ezali awa biso tokotia espoir na baminiti wana te heureusement tene eleko oyo nzambe nde justice ya nzambe nde tosala e korone eza avant goût oyo bakufi wana omoni façon oyo mindele bakufeli boye bakufa boye kala bakufa ebele boye kala baseria masola ba bible na ntango bakenda babubu na Égypte depuis wana biso kaka bato tokufaka des milliers tokufa na déportation tokufa na nini seria masola bible nde bakufaka boye nde baye ovivre yango esusu tozali awa matondo ndeko ngala balobi bokufa na seria makambo ya bible masola bible mais lelo nde eza ntango na bino ya kokufa basepelaka na liwa ya bato te me biso ozobetela liwa na bino maboko mpo boyebi makambo bosalaka bayini ndeko ngala leta mpe eza na identité na biso moto azalaka na besoin biloko misato po avivre mabele mai na mopepe Frank Fana alobaki cachette ya Afrique eza na Congo oyo wapi Congo fumuki mbao Congo ya kimpa vita Congo mbuta macho Congo mbuta lumumbu Congo wapi lisongi ya nzila balobaki na biso soki na zongi sima na 2017 mbongo nde tozokendela ngo dollar ekokoma na 20 lelo soki okende na centre ville ochange $100 na 200 000 dans les pays congolais. Peuple a espéré nini na bakonzi ya mboko baza en place. Tomoni Covid bolobi eza mambo lokuta mais nzala ezoya na Congo. Peuple a espéré nini ba député balobi bon baza na poso ba bakisela bango $2,000. Bo procès wa biso di bino ba bakisela $2,000.
biso $5,000 ngai na yo peuple ya so mwana leo tomoni pano ya wewa bato bazotambwisa basachet tozaka na 2 poids 2 mesures bao basa bata mbongo basaka bata mbongo babola otikalaka babola na RDC tozokende wapi matondo mingi ne mama sanga mutu neza malamu eloko bolobi wana peuple mais peuple nini peuple ignorant peuple ça une ignorance à makasi kaka peuple wana oyo olobi ozo défendre lelo kande bazolanda émission boye baofinga ngana na makambo to kaka batongo to défendre wana na minute oyo omoni oseki na yo ofinga baofinga biso meto oluka bolamu na bango mais tika ba makambo ya boye esalama po bamona réalité parce que lelo oyo mboka po ekende bien il faut mental ya mutu échanger mundela koti buzoba na mutu ya mutu mwindu pendant 5 ans na degré moko ondima te mutu awo mikumisa mayele mutu awo mikumisa intellectuel mais tala ba œuvre na ye lelo na Afrique mobimba wapi œuvre ya ba intellectuel africain mais ba tout aratolo so ba oloba so ba osala discours surtout na français na anglais na portugais on comme toujours tout ngana c'est intellectuel boye procès pe sala ya ba intellectuel détournement intellectuel pour batu ba comprendre mais ba intellectuel on a ba qui intellectualisme na bango wapi ba ju mayele pa banani ba école ya liboso etangisaka bato awa eza ba école ya ba catholique na ba protestant donc ba mission d'évangélisation mutaki kotangisa bato awa etangisi bino na ba malongi o ba ben catéchisme soit disant balakisi bino nzambe mais balakisi bino nzambe te batingisi bino na libulu et puis batangisi bino classe yango so continue tina ba université ata ba ba campus awa ebele bazana ba bini na campus Lovanium Louvain ya muke bana kaya basango bazwi ba formation kuna mais mbuma ya misala na bango zanini lelo so tozo de la mboka eza mabembo diriger na banani parce que tangu ba mboka na biso ezalaki diriger na bankumu na biso oyo bazwi boyebi na sagesse africaine intelligence africaine école africaine ndenge toyaki na ba royaume Congo na biso ndenge toyaki na ba empire misusu organisation yalaki malamu ba ministre bayalaki ba coopération yalaki mutu avivaki malamu toyalaki na autosuffisance na biso mais bato oyo baye ya classe ya mundele mbuma na bango ezani mais bakotuta tolo nous sommes des intellectuels na regrette que eloko moko nayoki na procès directeur à cabinet à chef de l'état Joloba ngai na parlement na triple salaire ya ba député na présidence na triple salaire mais na yo kité sika lobike na bundaki boye pour na petit peuple ça la boye zo sa boye donc so to zongi to lobito cha liste ya ba revendication ya ba passe ya lelo o ba to bazo réclamer que train de vie ya l'état et liquide kolo hauteur na yango ye maloba nangate ye moko mtaloba ki yango ye moko mtaloba ko na audience et audience à plaidoirie donc avant dernière audience tangu ye moko ba pesi maloba ya suka parmi ba makamuna ya avancaki po ila kisaki aza mutu malamu aza intellectuel aza nini aloba ki loko wa problème ya salaire ya ba député ye mutu a triple yango donc c'est que sikoyo c'est normal on est bazo senga susu ba ça ba c'est la bango mbongo mais oui bon na peuple bon na bango basalaka élection
tant que bureau définitif et assemblée nationale. Parce que peuple, il y a un peuple ignorant, on a aussi mbabang. Peuple ignorant wana. Pour alandaka na epe makamute, mais les kaka en direct na télévision. Mais le peuple ça concentré. Bachela et théâtre wana. Bachela et musique. Bachela masanga, bachela bakouche. Ndebonga la plus grave. Milef tokati bino maloba te lelo soki masanga mona na mboka na soki nkoyi. Balati c'est lamba sika. 60 ans d'indépendance. Donc le 30 juin koya koteka elamba ya sika. Yoka tozana confinement. Kwa trobika poto de kaboko bana boko. Eleki na TV ba candidat na ya FCC na ya cash. Ba leki ba sala ba discours na ba on mena aussi mbaka mibale. Oh lelo actuel présidente ya Assemblée nationale. Maman biso Mabunda na papa na biso ex vice-président. Tata na biso Kabunda. Yoka discours na bango ya campagne. Balobi na ba député parce que nous ezalaki salaire ya ba député il faut quitter. O dire ka ba Matissa l'époque o azalaka président ya assemblée. O ya tripla. x3. Batali ba sel beti balobi il faut quitter. Tangu bango ba leki ba sala ba discours na bango ya ba campagne. Eleka na télévision. Balobi ni propagande na bango makasi. Balobi na ba député ba collègue na bango. Bo voter biso. Salaire ya député faisala ni sika o ezali. Ekitate. Ah bon? Tango msusu ko informé na Mama Mabunda as loba ya mona discours ya campagne na ye. Na Assemblée nationale. Mais alobi na avantage na bango. Campagne na ye pour voter président. Population ça vraiment inconscient. Ba voter na ba député. Wana bango na bango kuna na chambre basse na bango ya Assemblée nationale. Pour na nini député face à mbonge bele. Député akundaka bidembe. Député tazobela. Bayela ke ba ordonnance. Député akipaka bana quartier. Bana quartier bazana nzala bakibeta matole pana ye. Banyoko balandi bazana nde bongala. Bani babeta bale. Ba osenga ye mbonga mayo ba omela so beta bale. Et ainsi de suite, député à la sociale, azana mbongo ebele po mais ce que ça na mbongo bakanga ba entreprise batika makamu nyonso bazwa mbongo nyonso bapesaka ba député bakipaka bato. Quel raisonnement mais bango tukuna ba intellectuel mutazanga diplôme azati bango nyonso ba université conseiller on a lobaki na procès ba diplôme bo revoir ngose ya samba diplôme limité intellectuel soi-disant intellectuel école occidentale yango eza bongo akozwani diplôme na ye malamu croyant mpe kaza mayele po ntongo basala mpe bamonaki awasalelaki mayele mais mosala oyo bango bakendaki kuna na parlement ntango bazwaki bavoi ezalaki mpona bazala bato ya kotalaka sociale na kofinansaka bibembe na nini na bato ya maladi ya kokabolaka bato bapololo banito bazalaki bato bakokende kosala baloi oyo ezobénéficie na population et puis oyo bakolandela fonctionnement ya gouvernement esika gouvernement ezosala mabe bainterpele mpona bien ya peuple parce que gouvernement yali organe bato gouvernement oyo etali vi nyonso ya peuple yango koyoko ministère ya santé ko etali bokolongolo bwa nzoto ya bato au ministère ya défense o ngana benga yango ministère ya protection ba sentinelle kaka pour ceux criminel aye sentinelle a okokama bazana makala ndebonga droit ezali défense donc etali ba secteur ya vie malgré ba secteur mususu o eza capital neti na mode de vie na biso ya africain mais ezwa nango ba gouvernement ba ministère te parce que biso to sala kaka toujours copier oyo ya ba maître au lieu ba ça l'effort na parlement qui makambo ezonga na voie normale gouvernement asala musala na yango
social ya peuple ça la malamu te bango bazo réclamer salaire na bango et mata pour basunga ba bosonga combien de bateaux par jour bosonga combien de bateaux na circonscription oyo bimelaki boza ba milliers kuna yo soka bato en charge mais okondima bato ba la sacrifier social na bango bongate pour salaire na yo mata ba futa ba chauffeur na bango combien ba futa ba domestique na bango combien ba sentinelle na bango combien $100 le comité 200 000 les ambons et moins 70 théâtre 80 théâtre na théâtre mais ma poko betama yango ba vota bango bazalaki na place wana basili bureau ya assemblée nationale yango lelo ba kotse sumukanda ba baksela bango lisusu par rapport à crise économique par rapport à la réalité la Covid les vacances parlementaires il faut pas ça na mongo que nous sommes dans le village c'est normal ba baksela bango les intellectuels ba professeur pe batigalité nous sommes na théâtre et bon aussi quoi so ba tout moko boye oyo musala na bino kutu bo sala ngo pena malamu te bo landela nini ya batu te allez bolingi bo matis et bo ba oyo soit disant que bango jour et nuit bakenda bino député a sali 3 mois vacances ça va be di côté ni bakenda ko salela mo bazonga na ba base te mais vacances à tout on est normal on a peut-être checker sous question mais vacances à tout est là bango terrible pour ma comprendre dans lobby avant kota yoka vaccin ba ba ko joie bango pena na ndenge na bango mais nyonso eza kuna te basombaka bandako kuna mutazo loba mwasi na ngana bana baza na ndako kuna yango nga pe ifale nosomba ndako kuna poso na kei na biso to na ndako mwasi na kene nini kasi kolo na biso te bokoko te bokoko yango bokoko ndako degré ya ndako wana sombi kuna soki to kei na mboka na yeni oyo azokumisa ekolo aza na ndako ya bongo soki toke na village na ye nga na village na nga na ndako na tonga na village na nga oyo ekoki na na tonga so na kei na olala epa mutu te na olala so na oteteni te na village na nga na tongi ndako est-ce que degré ya ndako wana ya immeuble wana pour soi-disant mwasi fa yaka appartement te maison te immeuble ya ba niveau na village oyo ya kumisi wana ki azolanda coutume nango aza na ndako wana pourquoi pas o instaurer madame na bana baya bavanda omoni sikane sonyanzila zo a raison omoni sikane sonyanzila zo a raison que tokoki kosala ba dirigeant te au moins sina bana bavanda libanda po mbongo nyonso ebandoki libanda tomoni yango a défi ndenge se justifia ki a défa ki mbongo ne na banque avant defa asola ki na chef de l'état à la kisi a défi mbongo ake ko so manda ku libanda et bénéficier na biso na nini mais ba intellectuel ba wana batamayele ba wana ba kokumisa donc yo jolo boka yo se comparer na kingani on a ba diplôme za nango siko ba diplôme wana zo refléter ba œuvre oyo bango bazo sala ils ont reflété réalité oyo biso to alina yango donc ça passe mingi donc batu il faut mental écola siko yé moko peuple wana o toujours défendre awa on a minute pe bazo la émission yo ole ba loba batu yo ba loba makamba bien bazo finga biso ndeto zabo to finga mataka to finga mataka bango c'est ça bibelo to finga na ba message au moins peu mususu zoba mususu c'est croyant intellectuel pour soi-disant avant na libanda mboka nzoka za ignorant amo umu ya mundele kuna akozape so sali vidéo mususu pour finga pe biso ba comportement ngo ezala bongo maintenant na koloba boye na bande kuna biso baluka bazwa maele ignorance ezelo ko mabe makasi parce que komona ka peuple wana aroboya ko partager émission oyo atala yango kutu te musu basi ba page na biso batalo ba mambo sana Afrika Telema Moïse TV mais sika oyo émission ceux qui sans tabou place balaksa ba position 1 million de vues wana so partager ya tala oyo petit wana makambo lobby peuple a bon peuple oyo
soi-disant dans ta souffrance mais t'as la barre n'enge tonda soi-disant confinement mais chaque jour masanga il y a livré masanga il passe aller l'ambasika dans les grands genre ya peuple ya bon kobina kolata ata ba soi-disant wana ba na poto ngana sukisa moko bloquer ngai a bloquer ngai na réseaux sociaux azaki libanda kofinga singana l'époque ya président Kabila boye bato kini esa te na Congo boye na boye malheureusement pour na ye aye congé awa asala mama na ambiance tant na oloba boye na ebike a bloquer nga me na ba compte na ye so alandaka makambo na ngai yo kaka yo wana ozana Suisse oyebi wape na flat na njili oyebi yo wana ka balobe yo kaka musu te wa mibalete aya awa ana flat wana équipe efuta kuti mamba leta te respecta pe makamute mais quand c'est la famille na bon aya awa ke ina oboma nzela kitoko kao Kabila abongisa akeya de douane biloko naye sans problème Kabila yibi biloko neta botoli ya mote aye nango asala mama na ambiance pendant 1 mois avant da bien azongi poto tango azongi poto ko koma nika na poto vidéo mbala moko bandi osala ko finga RDC anti bona boye aebiteke nkumwa monaki na komela na pesi détail mais yo ucha pena osala ki bozongisa ki boye osali ambiance ndenge linga obima na basa théâtre mabe obima na ba journaliste internet mabe ozongisa boye mabe wana sécurité à la quitter wana Kabila asoboma te wana ninto osali ambiance comme il faut se défouler ozongi poto okomi ko pesa message mo o pesa baninga message espoir baya ko investir yo sala investissement no lia na famille na yo mutu mso koloba ne bongo ale ase distraire kuna atongia watebika ke bitumbe yali yo tinda ba pisi na yo tinda bani a joie vertige a bloquer ala te a bloquer ngayo ki somo ke nini pour la détailler amona akambu tonka to sala kaka ba débat kaka parce que ba débat zala to sala ba débat 2016 2017 sur makambo Congo donc ozomona batu ya bongo donc lelo mais to ko lemba te to ko bunda parce que bilaka ya fumukimbango ko lekate to ko sala kaka to conscientiser bande ko na biso bazonga na conscience parce que politique il y a retour à l'authenticité toujours ba soit disant intellectuel ba ko corriger au retour te recours ba ko bebisa c'est ça malamu te retour recours et botambumate kaka likola ba soit disant intellectuel wa omona ke mutu ba prenez le ngwakate mais le ngwakate na conscience que mutu a comprendre que oh ndenge nini ngai faut ba ko bakisela ngaka kombo mo ya mundele moko boye mais na kombo ya bakoko nanga mindele ba bakisela bango ba kombo te ba vivana ba kombo ya bakoko na bango ba asiatique de même ba arabe de même mais ndenge nini biso il faut pas bakisela onani ozana na moi Jean-Marc moko wana ozana na moi soki nini na moi héritier moko ozana na moi Gibson moko wana oloza no dingisi batu babangi balati bon donc quand on a 24 avril 90 Mobutu a démocratisé mbangu bakombo ezongi betienne ba Simon ba nani po mona ke batu balaki consciente ke yali bolamu na bango tant yo zongi Etienne wana obizongi si na boum obizongi si yo moko na boum donc batu ba comprendre quitter malgré l'état a s'imposé qui et puis combien d'années banda Mobutu imposé qui makambo wana au début des années 70 tina 90 presque 20 ans mais na 20 ans wana bato ba comprendre bango le moko te ba benga ka dictature mobusienne or bolamu na bango mo bango lelo oyo demo akonza bango yango lelo oyo ndako batonga ngo te bobandi na likolo bobandi okite fondation babanda kana se bobandi kokende yango wana tolobi tozo conscientiser ka peuple wana peuple soka ju conscience makambo nyonso ekozala recadrer moka ipo mo bosimbaki boloba na mobulu ingeta ndeko ngala banzi télévision ezangonga
na makamba série télévision za bakoma kolanda biso na Africa Telema TV na Moindo TV émission na bino tango infweni toyebi ke tozokoba na pene ya ko chuter na émission na bino mais totikali na moi 2 points photo sona ndekongala ya moto keni ko clôturer na condamnation de ko caméra toyoki dans la minute so tali télévision lelo na ebité parti au pouvoir to opposition IDP sa zo panza toyoki bapanzi flat ya papa na biso Kimbuta ndako ya Jean-Marie Kasamba banfaillir yango tomoni mutuka ya député Nsingi bapanzi yango donc lelo kota parler du peuple ko lekate balobi mutu député moko ko lekate pour lokola obemina kwa lobaki bazongisa makambo nyonso état de droit makambo nyonso ya justice na ministère ya justice balobi te mokonzi ya mboka lobaki état de droit il faut kaka cour constitutionnel de Kongala IDPS tobetela ngo maboko tutosala ndenge po bazana bokonzi matondo mingi na kanisa toleka na bémission oyo ba intellectuel ba fingela biso tonto manda ko lobake bokoki ko changer ata 1000 présidents bokoki ko defa ata ba président ba pays au bon enviaka ba ko diriger Congo mais soki Congolais a vu bo socialité ya ki vrai bon moteur boyindo na ye soki Congolais so ngela ki bo funki mamute et loko ko marcher te toloba yango mais loko la batu ba sosola te ya to mona conséquence IDPS Union pour la démocratie et le progrès social depuis IDPS est du pouvoir ba koma ochana mobulu kolekana ta mobala en opposition te ko cha mobulu soki ya mwana ba voie démocratique système rotumba pine zokoba ko bimisa batu na libanda ko babuka bapanza parce que na ba bisiko bango ba enviaka batu bokosala marche bozana ba banderole na bino ya revendication bozoleka bozoloba bokobuka te bokosala nini te bolekisa message na bino ya mwana de voie pacifique ou démocratique et boke na memo na bino boke kotika kolandela boye et ben instance et kotala étudier makambo wana mais bango kaka ko ba barenzela o batumbaki o bazikisaki o babetaki o bapanzaki o bapiyaki ya mwana voie démocratique ya mwana nini et bango moko soi-disant Covid yani numéro 1 ya mboka kuna ba geste barrière ba respecter sangisa za kuna balingi c'est que bazo sunga pe numéro 1 na bango te président na biso papa na biso Tshisekedi Tshilombo ache état d'urgence na ba mesure nyonso mais bato pena ya numéro 1 il faut pas soutenir ba mesure wana makasi n'est-ce pas IDPS parce que bango basali boye bon pesa nzela ke tout ça la tone to lingi to bimana to soki bango to bazo c'est déjà cache quelque part IDPS na INC bazana mo ba conflit siko cache na FCC na makambo po to landa ki lobby na télévision bata FCC pe ba lobby lokola bango ba kenaki ko encercler ndako ya bemina biso pe to pesa bango résultat to éviter siko se bango kuna ba bimi siko biso bato to za ba politique biso bato to zo lukande ba déconfiner biso to suka na nyonso wana to koloba esika oyo ko sukela ezali intérêt ya ngana yo na nyonso wana ezali exacte to loba ni c'est exacte siko loko les ezali te to luka ba vrais intérêts na biso pour te défendre ya makambu ya mai na ote koloba wa 2 mois na courant ezalate si manangité et si expiré mais état d'urgence ils ont continué confinement forcé masqué ils ont continué ceux qui va bimaka tapona yango et ça va bien mais on a ba bimité mais ba bimi pour la ba intérêt ya ba maître na bango ba politicien ba okuna ba nimbacha ceux qui loi boyer ceux qui peut prendre avantage nini ba ope ba boyer yango ceux qui peut prendre désavantage nini allez ba ju ba moi bobima
mot d'ordre jusqu'à quand il faut pas ça biso kaka ba mot d'ordre o ezali na biso te tokufa na malaria butu moya na nous to revendiquer que et ça la soki ndenge nini lelo ba moyen o l'état bimisi soit disant pour la covid mais tout ça na ba problème ebele butu moya pour ani ba genre ba mesure te ba mesure ba jouer ça bien mais ko zo ngo ka pour na soit disant covid ne mabe mais soki ba joie qui a ngo pena ba mesure ba nakala pour la malaria pour na ko éradiquer typhoïde pour na ko éradiquer makamususu pour na ko éradiquer buzoba o l'église ezo mema awa ba désert ya ba pasteur ba zo escroquer dans peuple ba kenda ke pa ba konza mboka ba zo ba million biso to ramasa kaka yango na zo mikanga ba zo ba million mettons ba zo ba million ba une église ba obeta ta solo te makambo ba bena mokonza mboka ba sala ngona ba million wana ba sala ngote ba yesu une église ba kosunga ba ndimina ba ngote azana ba million mais ateli bine suma bonza na jo beta c'était na microboto ni sela suma bonza tala degré ya mtema mabe ba mesure en qu'il fallait ba joie pour na batu ya bongo na makambo na o ba sala ba makambo mabe tina sommet de l'été yebani escroquerie mais etala mika boy ba mesure ko ezwam eza bien mais il fallait joie ma pour na ba cause mususu yeneza malamu ke ezwa na cause ya covid na nini elobi ya bokozo sala bango sous l'église yango na ba théâtre nyonso oyo ba pasteur basali na kati ya mboka oyo eza mingi pasteur akia kutena mukonza mboka okutani na sommet de l'état numéro 1 ya mboka olo plaider cause ya mboka ya population na yo otala ba ndimi na yo ofandi liboso na l'église otala ba pauvre malheureux ndenge bazawana pasi otala na mutu su chemise lemba bala isila mai na makila ala chemise mozo compter ni panzi na ye mais a comme des fois chef de l'état pas senga papa na problème anaku na lupangu te place pe na fuite la ba pesi ba pesi enveloppe pakaki et ça normal. Mais moutana ni bengi intellectuel, inspiré, ça sur le Saint-Esprit, théologien, tout. Vous voyez? Donc, bah des grands bêtises, vous savez ça dans moga oyo. N'habitez pas ma capoisette belé à Colombie. Vous allez attaquer autant exact, sur la salle Colombie la makamboua, oh faiblesse sexuelle, oh ni, ou alors vous attendez 2 heures, 3 heures du temps. Mais bonjour il a rabi sur photo loba photo ba osala photo signe na régie mais bon peut ça na ta minute sous ta moi zomi lelo bazo kufa soda ko boma mutu na ebite ba ko attribuer ngo na nani po lelo ta msusu to ko ke po te ko ki kuna na zando to ba tambola ki ba to misata ba kufa ba to ki déclaration ba kufa ba kama na courant mais ça masasi mais na régime uti ko le kaso ki muta kufi ba lobby président Kabange ndaba neko boma to ebite lelo ceux qui beaucoup attribuer ba liwa ba to ba police bazo boma na nani peuple congolais la muka lata bo moto na yo biso to elibino tangu ifo ni pona ko lamusa suma kanisi na bino pona ko conscientiser bino poto umeli tango mola inde ndenge ndongala lobi 5 siècles ya kolala to la muka tango ekoki po 2021 za na makambo ne kongala pona ko chuter émission na biso na mokona lelo condamnation to qui 100 jours ba bina kaka 100 jours ma mbeze belé mais o bakangeli eza juste kaka mambu ya ba soki ba so de mouton et maison préfabriquée maison préfabriquée matoni to yebite mbongo wana ba bimisa na ba maison préfabriquée wana soki batomaki ba ndako ba matériaux durables mbongo ngengeza na mukie po to komona to koloba yango po to za na média cité ya mama Olive Lembe o bato bavandi na koliki ya kota bachango kuna leke opo posani ngeta mbandako wana eza ya matériaux durables est-ce que kuna ngo ezala ki lolenge moko na o bomba yene ba maison préfabriquée surtout que peut le li kambaso de mouton ba ilenge sezana ni yakokufa nzela kimbole bima na ipe kuna ni bakendeki na kotala mayo wana lelo 20 ans de prison. Ils ont passé père de famille, marié,
amonaki mpe mama na ye aketali na prison na plâtre na maboko mwana griffonné mwa makomi na plâtre ya mama na ye 20 ans de prison kokangama ya camere ezobénéficie na cash to na FCC matondo mingi kokangama ya Vital Kamerhe na lecture na ngai étant que panafricaniste oloba boye na oyo etali kokangama ya papa na biso Vital Kamerhe et bénéficier na cash et bénéficier soki na FCC et bénéficier soki na nani jusque là na moni part ya population te parce que so oloni mbuma ya nzete ya bololo nzete wana eboti produit nango nyonso ekozala bololo ato force tia sukali ekodomine bololo wana te ekosisa bololo wana te dès le départ biloko tu botangi wana ntango balingi basala yango baprojet wana ezalaki baprojet réellement mpona souci ya peuple to ezalaki baprojet mpona epesa prétexte normal ya kobimisa mbongo oyo ekobénéficie na bato bavandi ndeko jamais alobi pesa 11 eza na kancha bavandi eza au futur combien de militaires 211 soki 300 maisons bazaka combien ebota conflit bon tu dois combien des officiers to bana na officier boba kobota na kobotisa na conflit donc bilo mususu il faut zalaka étudier et ça solution te yango na la priorité te est-ce que avant ba sala yango ba tunaki bango balobi te to na besoin botongela sala kaka ko nzara tuna batase balobi te que numéro 1 mutaya ko tuna mais l'état dans l'administration poto boma administration biso moko batali koloka bazolia ba administration bandi les chefs de l'État. Administration bandi. Nous sommes mandats na poto les chefs de l'État. Bandi na chef de riz. A comme matala chef de localité, chef du quartier ainsi de suite tina ba bourgmestre. Kasi on tozolo ba ya même élection locale. Pona ni sala marate. Considération en réalité. So basi basalika ya to mona ka ya mkonza mboka ba député ba sénateur ba gouverneur ba vanisi pro et sili. Yango en erreur. Tout le monde qui est le moment où il y a un babandi de coloté bakitana se. Il y a un parce que chef de rue à sa présent a une réalité. Il y a barabara na ye. À peu ça rapport exact normal. Les autres sont exemple commune à Monga Fula. Est-ce que oyo to me ka osala émission oyo. Bourgmestre atambola na combien de quartiers. Na ibeta communauté. Loba tam mususu catastrophe moi ça la mamula moge beti libulu ça la minde ba yembang etango yembang wana basita la ba dégâts wana bazo calculer de budget ni mo nini obima ndenge ni pe ba kolia kaka ba ena ba intérêt ya bato wana te mais so libongo te akosa pe na 10 ans bo mona yete bo yebi te ba réalité nini ce que tant bato ya c basali considérer te bo bato wana ne mutu ba yebi ba bengi ba problème na bino ba ngo bato mayele ba benga so ba desiderata arozwa ba ke ko mema bino na commune boye na quartier boye to na secteur boye problème à makasi ya population na bino zani te biso problème za ya mai te ya courant ya nzela ya nini nyonso normalement to ko sala te bon na bino kuna to ko sala bino eloko boye armée asa na administration na ye batuna ki nani na armée baloba ke non priorité ba soldé ali batongela bango soki 500 maisons soki 300 maisons. Je ne crois pas que ceux qui baloba na ba soldats bongo na par rapport à ba millions wana na ba besoin mususu eza na armée et nga ezala ke yango wana de priorité na bango. Pour qu'on vandisa bango nyonso te oh bakoyi ko tia mécanisme moko kaka na ba même moyen wana oyo ezomeka ko satisfaire bango nyonso. Même na makambo banini ba projet kili wana parce que ça y a ba projet pe o ezala mais gouvernement passé aboye ko tshangwa attention vi ba kunango
nane bazali ko préparer l'élection to ki amono se dimina na procès pour le problème est à la nini ba tout ça ba komi na poste par rapport à la classe ba komisa ke batanga na ba formation ba joie na bisiko ba sambelaka lokola ba te ya bango te réalité ya mokili oza wana pona yote mais oza wana pona bato oyo na kala to bano yemba nzembo moko na tango ya un père oui servir et non c'est servir il faut tangi na ba servir na ba salut au drapeau muto akala so na pesi ajabo kamwa tozoko bakolo bambota ma elamu ndenge mopanisa ngala elesa mokolo na bango mais le roi toujours nous na nokite ozomona mais bango so bakei kuna eza servir te eza bena c'est servir mais tout le monde na procès ba tout ba défiler kuna bato bazosala na présidence kuna yo ki mupaya wakaka cousin de babengi petit frère de mutu ya mboka moko na de et tourner tout autour ya ba province Kasai et du Katanga et du Kivu ne tourner na procès wana na bato tout tina ba avocat tina ba juge ba kocha yo misu wapi ya obo bunda makambo a ronsard na bino wa total pe catholique pa telemeli bino so pe ronsard malon na ngo zo ata isika ya président ya seni to tala kaka côté kuti ya nini kolobate mais ronsard on ne va pas sujet musu ba te kimbalisa balobi ba ba yebi ekuna te moi ba ngo lisusu toujours ramasser makambo ya un peu géopolitique wana ozomona donc batu mutu tanga komi nesika azomona teke na komi pona peuple azomona ngai na famille na ngatu na biso ko kitolia alors tombo ya basangani wana boko motala bale nini zawo bisa mambongo mbamba parce que loko ya pressé et ala ki wana te ngana sale mission ba ya manga je crois après lancement ka ya makambo ya 100 jours wana je crois ba début avril 2019 na lobaka ki makambo ya 100 jours wana e ko simba te na ndenge ngi e salamela je crois mars ba ya manga ni mission na bonganya media na loba makambo wana tout ça ni tolingi ba copie coller lokola e bandaka na États-Unis les 100 jours de e bani na l'icône mutu abanisa makambo wana 100 premiers jours ali et comme lokola ma coutume moko boye est-ce que bozana même réalité ba président wana oyo lelo ba sala makambo na ba 100 jours ba kutaka mboka na ba on état nini na réalité nini po ba sala réserve la banque bosilisi mais bino boye beaucoup de réalité nini priorité à peuple est-ce que ça là qui saute tout le temps priorité à peuple est-ce que ça qui va préfabriquer voilà il y a un problème et tout mais ça rabiso et ceux qui se biloko la pe salami na moi si donc ezalaki et alaki ba makamu susu ezalaki ko vana non kimia kotala ndenge mwa mbongo ya lito sala ndenge nini lokola gouvernement o ezalaki et alaki soit disant démissionnaire botala expédier ba faire courante nango tant boko cha gouvernement continue na musala parce que ça musala ya gouvernement ya présidence té mais bateau le quoi bayaki balia na ebela ba chômeur ba utaki poto ba pemisa mikongo na misala ba échafaudage na ba nini ba yeawa ba conseil ba continue na ba bureau climatisé ba ko vendre bien donc il faut ba luka makambo yo te ko lia argent facile parce que na protocole ya mbongo ya ba yo karango ba yo kutasko argent facile et a pété la pote est juste et qui na boezomi na boezomi donc na aussi ça bolimbisa donc il fallait qu'aba provoquer le roi tout ça les loko moko boye pour ça pour na nini pour ba population wana ana conscience té akomona visibilité moko boye abeta maboko mais tala lelo ndenge echebatu na kati ya libulu lisusu koleka parce que batu bakotaki mutu na mutawata la bale na ye mutu mutawata la secteur na ye awata la ye na ba famille na ye na mboka na bango na village na ye et ainsi de suite donc ça makambo oyo il est temps to la mukato je veille to ba vrai makambo na biso ezani vrai combat na biso ezani ezala bino batu bozali libana mboka na profiter ko féliciter ndeko na biso oyo akendaki na musée message wa likisaki wana mwazulu mais la musape bato etika la kaka te tomona ki mwazulu la kazo ekeko bakange pa mondele etika lika ndeti maloba tozotala bakutu
ba combattre sur net batu na bino ba finga ka batu soki ba boke tout balekisaka message ni combat na bango ezani wana c'est du théâtre balu comment ba vie na bango et puis bazana ba vie na bango bazala sima na bango moko ba yebi vrai combat ali message envers Mundele les vrais ennemis parce que ndeko mwadju le temps masali ayeba ke akokene loko wana te ba dispositif sécuritaire yali police akoya mais alaki alekisa message ko ko kane makambo alobaki wana ndeko bamuya bakoko sana yo siko soki bokomi bongo 20 30 50 mass wana Mundela ko ningisa botala kaka mouvement ko esala makambo ya George Ford lelo komi Belgique bakomi ko luka basala basenga bolimbi kaka biso na Congo na moto sala na niveau ya ba pays d'Afrique ya princesse ba réagir par rapport ya liwa George ba ko réagir ni za Charlie ba français mutu ba kufite ba kufite ndeko na biso boko solani na lobaki yango na kati ya émission ne bandeli donc so mona biloko ya bongo so bola mukile yo mouvement ya ba ko déboulonner ba statue ya ba colon nyoso wane lingisi esalike princesse Esmeralda ya Belgique akomi ko luka ko senga na gouvernement na bango na ndeko na ye ba luka ba senga bolimbisi lelo ba décider na Belgique batangisa bana histoire ya colonisation mais après combien d'années donc tibana batangaka baloba na bango makambuté mais banvoama na mbongo ya Congo lelo o nyoso bazana ngoku na bazo exploiter na mbongo ya Congo bikeko na biso soit déjà bakindoki banini mais yango njoko tse bo ba millions na ba mise wana bozoko ko revendiquer Mundele kuna te likola ko flatter mukanda oyo bokosela mbongo makambo ko voyager na yo malamu na contrat ya musique o voyager comme na poto obwaki ngunda na yo okoseli Mobutu makambo okoseli Kabila makambo ali okomi na mutu abiloba loba mozoko ko attaquer Mundele te en face. Voilà les vrais combats oyo ndeko wana salaki oyo bino pe bolanda et voler mon sous yali ezate bosuka biloko la biso dette coloniale allez dimanche au église té pour église journée sous ok dette coloniale yo mo pe sous ok il faut déboulonner yango donc mama wolo be sale belé ingeta tamu fweni ezawana tamu nyonso nzambe bakoko za na bino abatela biso bayindo ngonge sekoki bakita bamata balobaka ta buto nini tongo etana tongo ekotana na mokili ya bayindo bakita bamata na kombo ya fubuki mbangu bayindo bakobika kaka balongwa na boyindo emindele bakobetama Europe wana soki baye kosenga bolimbisite elobi mesongi ya nzela ate esika ya kolekisa velo ekozala te mpe ekozala rase bango bana babombe kuna butalaka yango na badocumentaire ekoexplosile bango kana bareserve na bango tala epai wapi na maloba ya moko bopandisango ndeko ngala tosilisi bongo manaka na biso moko na lelo ndeko ngala bolobi penza bato balandi bino bokebi bobeti pe nzeta bokonzi bino bandeko balandi epai ekani bozwami bozwaka biso na YouTube na Africa Telema TV Moyindo TV na Bonganya TV bokomela biso na banzi numéro na biso koleka wana na ban écran na bino bobenga biso toza sur WhatsApp bobenga biso ya bino molobeli balobi ngonge ekoki tango ifweni nengo mbala mansanga toza wana pona bino tokokoba ba émission na biso po tango ifweni eza émission socio-culturelle et wana po elamusa mayo ebombami il faut tolobela ngo po Moyindo Sengeli alamuka to promettre bino numéro na biso ya sika to ko umela te kala mingi te bozo spécial DG Kimpa Vita boyo ka lisusu nini oyo balengeli pona mokolo na yango matondo mingi na bino bandeko balandi to kozanga te ko tombela mbotama elambu na ndeko na biso ningwa berengisi munga ngai pa azwami na changu peto pesi mbote na ndeko na biso asile ko assister biso tata Bigisi Ndombele po nini te na ningwa ngonda ngala bango ba assister biso du début à la fin pe na ningwa mangituka matondo to kutani mbala si matondo